Coucou, bambote, balandi ya Noela TV, esika nyonso bozwami na pesi bino mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend, air nyonso bozali, la famille na pesi bino mbote, balandi ya Noela TV, j'espère que toza bien biso nyonso, nzambe azobomba pe azobatela mabota na biso, c'est ça l'essentiel. Biso nyonso toza na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, bambote na bino na kombo na Yesu, nzambe abomba abatela biso pe na kombo na Yesu. La famille eza makambo ya pasi pe mawa na réseaux sociaux oyo ezokoleka vraiment la famille ezosala pasi pe mawa vraiment. Tozotala kaka neti bandako ezokozika mais tokotala peut-être parce que biso nyonso toza bacongolais, biso nyonso toza na mot à dire na kati ya makambo ezoleka. Donc makambo ezoleka ezosenga ke ifu moto moko akufa na oyo ezokita ezomata eza susu normal te. Rando ya boye la famille s'il vous plaît eza susu makambo eza normal te. Eza normal te. Congolais, pourquoi tolingana boye te? Pourquoi tolinganaka te pona nini? Nanango asala biso mabe, nanango oyo alokaka biso. Nazolobela ba chroniqueuse ya bamibali te, ba chroni mama. Biso ba mama, bato topesaka pema, bato topesaka bomoi. Ona place donc bozo pelisa moto. Na bandeko na biso basi boye, bandeko na bazalaki ba camarade ba mi intime. Na place bo pesa conseil ata ba lobaka ke YouTube. Ezali place ba pesa ka moto conseil te. Donc, mais non, c'est trop. Boye, soki moto sa ba nerf na ye ezali ya makasi te, eza faible moto pe akoko kufa. Parce que trop, c'est trop. Eleke bele, pona nini tokozala motema mabe boye. Pourquoi tokozala motema mabe boye tina niveau oyo ki motema mabe balobaka ezalaka kindoki soki emati niveau ekomaka eloko mosusu oyo siko tokobenga ngo eza eloko mosusu eza susu normal te siko ekomi anormal. Bible ekuti yango moko elobi ke soki liboko oyo ezomema yo na nzela ya mabe kata yango. C'est la Bible qui dit nzela moko so botambola bato mibale soki boyokani te ifu bokabwana po moko akufa te moko asala mabe te bokabwana na calme bandeko na biso bapona nzela na bango bakabwana soki esimbi te baforsaka te oui baforsaka te me ndenge nini soki ndeko na biso ake na Nigeria meme akende osala bagade na ye wana soki bagade soki banani bozoloba kuna ezalaki nango pe bafilme ya Hollywood wana te. Où est le mal? Etali ye moko. C'est sa vie. Asosala vie na ye moko. Ebonga ya ye. Ebonga te ya ye. Ebeba ya ye. Ebeba te ya ye. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai ba youtubers. Surtout ba youtubers ya poto. Bango nde bato bazokopelisa moto oyo. Ba youtubers ya poto lipa ya kolesa bana ezalaka nango ba 1 euro eza cher te ni nango bozo koluka boye na mitu ya bandeko na biso nga naza mutu ya boye nga naza mutu ya kotoyo donc bobosani ke mutu akelaki bato ezali nzambe donc bino bokomi kowela ezala badibone aza ba abone na ngai aza bato na ngai basoutenir na ngai franchement rando boye bozomi bango na kati ya bandeko na biso po basala nini bamiyina na bamisala mabe babomana et après bozwa nini ba haine oyo bozokolakisa boye ebanda bino déjà dès le bas âge ebandaka kimotema mabe boye ebandi bino déjà banda bozalaki bana mike yango sikoyo eyi kokola boye kolakisa yango boye eza pamba te oyo bozo kolakisa boye mpo na bandeko na biso baza bastar na biso baza bandeko na biso soki bake na Nigeria kuna
o bake na Hollywood kuna bakisala bafilme bakotanga nkombo ya congolais ata balobi lingala eza fierité ya mboka na biso eza fier mpo na Congo na biso ekoti na kati ya Hollywood bakotia yango na Netflix bana na nga bakotala bana na yo bakotala quel honneur quel esengo balobi ke bacongolais bakomi mosika mais siko pourquoi tokoki kozala bajalouse ata balobaki ke sila moto alingaki kende kosala kuna tolinga tozala pene ya esengo ezali makambo kodivise bandeko na biso te ya kofinga bango ya kofinga kodetaye banzoto na bango nyonso anatanda boza bamama boza basi boza franchement c'est la honte bamboka misusu baafrike mosusu bazokoseka biso bazotola biso ke botala bawana kuna ndenge bazalaka or ke olie bazala bazokipe makambo mboka na bango bazoboma bato na mboka na bango bango kuna baza te tala badistraction ndenge baza nango eza makambo ya soni soki okei na batiktok wana ozokotala nga kuti na lingaka nanga batiktok wana te mais soki okeka obetika lisi kuna ozomona kuna ndenge mpe bango kuna bazoloba botala bacongolais kuna ndenge bazokobendana botala ndenge bazokotela c'est pas gentil. Même ata Gomez balobi asengi bolimbisi na Sila où est le mal Sila aza ndeko na ye aza ndeko ne congolaise même ata bakozala place moko te même ata nyonso elekaki ke Gomez aboyaki koyamba Sila alobaki ke abanda kodecevoir ye na batéâtre abanda okipe ye te moto abanda okipe ye Sila mais etalaki bango eza problème te wana kuna alobi mais esila bango mais ekoma susu te ke moto il faut akufa c'est pas bon donc bino bozopelisa moto ke na kati na bango mibale oyo azali esprit faible donc akufa c'est ça après bino bokozwa nini bokosepelana nini après boleli bahypocrite na bahypocrisie nalongolama mibale eza basi bato bazopelisa moto oyo eza basi na Europe baza na Europe basi o ba chroniqueuse o baza na Europe o musala na bango kofinga ka bata théâtre musala na bango kotiolaka bata théâtre soki basimi muta théâtre bakosimba ye na yebi te bokendaka misala bozalaka na basalaire siko o bofingaka bato mpona YouTube apesa bino mbongo botongela yango nini yango babuilding ba étage vraiment bozofinga baartiste na biso bato bazosala fier mpo na mboka na biso soki bokomi kofinga bango awa sans pudeur bozoyoka na mawa te bino moko boza basi mi bozofinga bango ezalaka nini yango natulana na famille balana Ndoela TV ezalaka nini éducation yango bazwaka mpe ata na ba école boy tala balobi te ke mayele moto azwaka kaka soki oke na ba école non mayele bazwaka yango kaka na école te sagesse ezalaka te kaka mpo ozwa na école non korespecte kozala na place ke ya public kozala na respect eza te kaka ke okende na école mpo ozwa yango te bachroniqueuse oyo ya soni oyo bosala makambo ya soni bozopelisa moto kaka mpo YouTube afuta bino toyebi yango nyonso bosalaka moto bongo parceke bosala des vidéos parceke na fin du mois boyebi ke YouTube akofuta bino mpe mbongo wana bakofuta bino bokopesa yango mpe ersile wana te bokopesa yango mpe sila wana te ekozala baposhe na bino bolesi bana na bino mibali na bino bandeko na bino na Afrique botindeli bango esili mais en attendant obebisi na bandeko obebisi bango donc franchement eza makambo ya soni eza bien te ata moke o bozosala nzambe akofuta bino ata afuti epai na bino te bino mama o bachroniqueuse akofuta na bana na bino o bozosala ti na bandeko na bino de génération parce que bozobebisa bamémoire ya bato bozolengisa nzoto ya bato bokoma nga naza moto asila oyo nga naza moto Ursule oyo nga naza moto Belleville ya bato baza na bango mpe awa te nazoloba na nga kaka oyo naza moto adinana donc on dirait bino bato bosalaka bato na se na bele bobanda kopona bato bobanda kofinga bato ndenge bolingi non trop c'est trop bolekisi où est le mal soki Ursule ake présenter ake sala bafilme na ye kuna où est le mal mabe eza nini abomi nini
abomi moto te mpona nini boza mitema mabe boye soki bayoka lisusu te na sila mi bafanda bokomi kokende kokoma na bafaux compte na baétranger na banigérien balobi botala bacongolais vraiment makambo ya soni congolais makambo ya soni bozo diminuer artiste na bino sila yango boza na kodiminuer ye bozo kodiminuer artiste na bino ersil mpe bozo kodiminuer donc sali savoir bozo diminuer baartiste na biso bozopesa bango respecte borespecte bango te soki bondenge botelemelaka gauche droite bozolobelaka bamboka na biso mbele barwandais basi babima kala mbele babima me bozalaka wana bolobelaka yango te ki motema mabe oyo botika ngo congolais botika ngo mama lumière azoloba na ye bien alobaka vraiment nalandaka ye alobaka très bien azopesa baconseil azoloba parce que bolekisi trop c'est trop bolekisi kofinga baartiste rando boye ezalaki ke baartiste na biso ya musicien rando kuna nga naza moto aboy nga naza moto akuna nga naza moto awera nga naza moto afere nga naza moto afere gola nga naza moto afali nga naza donc lelo bokomisi yango sikoyo na théâtre bakroni mama bino nde lelo bokomisi yango sikoyo na bato ya théâtre ozalaki bato bamusicien elungwe kuna ekomi na bino tokokendeka mpe tokosuka mpe makambo ya soni mpona congolaise tochange bakroni mama alire oyo bozosala bozoboma bato ça le savoir bochange ole de place bopesaka baconseil bolobake wana aza ndeko na biso wana mpe kuna aza ndeko na biso te bosala boye te mais non mpona bino eza bopelisa moto bozala kaka nga naza moto akamboye nayebi te bapesaka bino bamboka yango combien oyo bozalaka nango boye ata babone na bino bazokobenga bazokofinga moninga mosusu bofali na bino me bozolobake na monoko ngai nafingaka na ngai te ngai nasalaka boye te non bozofinga na bawhatsapp bobenganaka olobake te yo kobenga obanda koloba boye obanda kofinga tanga nazokokalme yo continue kofinga bozalaka bongo bino bakroni mama bozalaka bongo mpo moto aza na éducation jamais akoki kolinga bato babengaka na chaîne na ye bazofingaka moninga ye afandi wana nakokata yo mbala olobi ke te kofinga te mais du fait ke bozotikaka bafingaka baninga seke boyokanaka déjà bien avant ke soki nasali live yo benga obanda kofinga nga naza na YouTube na nga naza na computer yanga moko nyonso eza yanga moko moto abenga abanda kofinga non nakokata yo mbala moko meme ata natikala na bato mibale na ligne meme ata nga moko nazoloba na ligne eza problème te ke obana kofingaka moninga na kondima yango meme mpa na chaîne na nga ke oya obana kofinga moninga na nga neti ndeko na nga leti tozalaka na bango ensemble kivu kwetu tozalaka na bango ensemble bango nyonso banoko covax banoko baleine donc nga nafanda kaka wana motu moko aye kaka ale abandi kofinga leti obia abandi kofinga noko covax na chaîne yango be noko baleine nga mpe natiki ye ke banda kofinga non nakoyebisa ye ke arrête funa stopper awa te awa kofinga te yo pesa nde ide na ye pesa nde oyo yo oye nango po opesa oye te po bana kofinga seke balinga yango bongo eza bien te mpona kodiviser baninga diviser po bien régner c'est pas bon eza bien te bango so baza bacongolaise bango so baza bandeko na biso bango so baza baartiste na biso bazosalela mboka na biso fier eza fierité bazosala mpona mboka na biso bozali wana bokobanda kofinga botalaka te la famille vraiment merci tenema nazo merci na oyo na yuti koloba vraiment merci la famille bosabone bopartage boaime nyonso bokotala video na biso vraiment la famille eza vraiment pasi mpe mawa mpe oyo ya kotia mpe commentaire na se mpe ya kotia eme ya mabe te kofinga te pesa nde conseil ya bien na commentaire pesa conseil biso tozali na pour mutu te parce que biso nyonso toza bacongolaise bango nyonso toza bacongolaise omweke baza mupaya azali na kati mais so toza bacongolaise de père et de mère
jamais tokokabola bandeko na biso bongo. Ercile na Sila baza ba congolaise, des pères et des mères bazali ba rwandais te. Bongo suko biso na biso bazo kosala boye, bongo suko na ba rwandais kuna boko loba nini yango, boko sala nini pona ba rwandais. Soki botelemelaka na mboka na biso ndenge ba rwandais bazoboba bandeko na biso boye, vraiment elingi ezala esengo pe bien. Mais botelemelaka ngo te, bolobaka ngo te, mais tala ndenge bozomitelemela kaka makambo ya Hollywood awa. Bozotelema makambo mpo na vie ya moto alinga bonga na vie na ye, aluka vie mpo abonga. Bongo bokasa ta bolobi bongo akotika ngo ke asala ngo te, mais non nga nakokenda yango na kosala yango parce que soki ezalaki drome na ye, soki ezalaki vision na ye, eloko na ye fo asala, eloko na ye fo asala na vie, eloko na ye fo asala na vie, akosala yango. Pourquoi pas akosala yango, akosala yango. Gomes wana aza ndeko na biso, soki amoni ke naza na besoin ndeko na biso artiste moko aya tosangana awa tosala, et après bandeko na biso mosusu bakobakisa moko alobaki yango pe bien, mwana bato alobi yango pe bien, alobi yango, alobi eloko mabe te. Mais pourquoi nyonso oyo nga kutu namonaki yango ndenge ebandi boye na nsima Gomes oyo ekolukela Ercile problème, ekoya kokoma makambo mosusu oyo nyonso ezokende kaka na nsima kaka ya Gomes ya pamba awa ekoyinda. C'est vrai pe tala yango ekobima ye kokoma sikoyo ke Ercile moto azotinda ye, c'est pas gentil, c'est pas bon. Ye Gomes yango bokalisa azalaka likolo, azalaka pe na se, nyonso elekaka amonaka ti, nyonso elekaka na YouTube, elekaka nyonso amonaka. Pourquoi bolobaka ke Ercile moto apesi ye maloba mpo afinga ndeko na Sila? Non, faut pas bolobaka eloko oyo bomoni te na moke moto boye asali yango, peut-être Ercile yango azalaki na ye rien à voir, innocent. Ye Gomes azoloba kola ke Ercile yango pe akangeli ye kanda. Pourquoi ye akoki koloba bongo akangeli ye kanda? C'est que alingaki te abimisa makambo abimisaki mpona ndeko na Sila. Mais bino sikoyo, bino bakroni mama, bino bato nyonso bazokobenga, bino bato ya Ercile, bino bato ya nani ya nani yango soso ya Sila, après bozokabola bato, après po bozwa nini? Botika bango, so bakabwanaki na ndenge na bango moko bayebi le pourquoi, bango moko bayebi pourquoi bakabwanaki. Soki bakobongisa pe na ndenge na bango, soki bakotikala bongo pe batikala. Parce que esengi peut-être ke mutu nyonso botambolaka nzela moko ti soki na ndako na bino moko d'abord bozoyoka te na ya na leki boyoka na te siko na bato mosusu libanda. Non, c'est normal. La famille, merci vraiment la famille nazotika bino. Ceux qui botali vidéo na biso bo like, bo s'abonner, bo partager et aussi la biso bien la famille. Merci natiki bino. Merci. Bye.